agent de justice. Olandinga, o militaire est au muto kanga bo sanganela ye. Bo sanganela o militaire kanga mututé. Azana document l'état na kanga mu. Comprenez, bato mo sala ba jewana o, ozana ro bank saka peuple lo oté. O sali je o lati kitende rouge na mutu, bo sanganela ye. Donc ba ko bank sa bisoté. Mboko eza mboka. O ba bengi mboka ezaka na mibeko. Na éviter so tozana monde nini. Kale va na pouvoir moko te ya o kanga salle privée ya bato. Tu sais que tu vas gagner combien de fois? L'incontournable, à Zagaga, 2 fois. Kalem na banane, tokuta ya nerwa. On a sebité ça pour ça na kisasa te. Moi na tsemi pas na kisasa te, ça ba montage. Ozoyoka, ba yuma ba komo zobamba ki bandero na tena mutu akasa koma pomba. Ache bandero na mutu bo sanganela ye frap. Tande ba bunene bembe. Ba mo bunene bembe ba bange bembe. Mutakufi me ba banga ye. Kale pas la tibino ki yangena. Ka yangeta la yuma to la kiseka za yuma. Mwana mboka Kovo Ingila, ozali député national élu à Kinshasa, ba pona ebele wana Kinshasa lokola mipiko ya pondu, mipiko ya nguba ba mamo batekaka lelo boye na Notre-Dame du Congo. Boye ko lukanini. Obino bozala kaka boye, soki be événement minene bandi ko linga ko sanose, okumi ko sala ba stratégie moko ba merci banini. En fait boye ko lukanini. Ils ont une stratégie à Goluga, évidemment, moi, je suis voyagé. Je suis allé à Kassai, je suis allé normal. Je suis allé à Mboko, je suis allé à facile. Les parents ont perdre des bancs à Karaboé. Les parents ont perdre des parents à Karaboé. Makambo ezaki na sens même ya kobenga liwate. Donc toyaki kosenga misa par rapport ya bandeko batikaki biso. Pona ke kolonzambe antake ba chrétien yamba minimum bango donc akokela bango mawa ayamba bango mboka ye. Parce que kofana kaka boya en tant que chrétien bande ko kufa sans pour autant tokota na processus o eza reconnu na Bible. Donc en tant que chrétien to yaki awa to sengaki misa pona bango et to continuer ne wana to banda mo makambo misa no mbwakala to sala ngomwa kala mingi mais esaki moi tamuke to se plonger ki mingi na politique yango to zongaki moi sima pour que bon mesano wana ya iglesia et ya ba chrétien si la terre continue toujours pour continuer. Donc tino e bengaki biso na mukolo lelo na iglesia yango wana bandeko bakufi bino boko senga messe kufa ya bandeko milimo nde ya batonde ekei eke libela bokomona bango lisusu te mais bino oleke bo entamer eloko mosusu bino nde boyo ko senga messe mais ba démarche politique ezo salema comprendre o eza démarche mo spirituelle to sali mais politiquement to za na conclave o bandi lelo to ko clôturer lobby bandeko bakoka ba résolution to zo kozwa pour l'intérêt ya peuple congolais. Donc d'un côté to zo sala musala o ezali vie professionnelle na biso, de l'autre côté en tant que chrétien to ko na ba devoir na biso. Donc to zo combiner les deux à la fois. Donc ezate que bandeko soki ba kufi ezoko sepesa biso ezaka to se limiter kana ba mise te to se limiter na ba messe te mais politiquement to zo travailler pour que to répondre na bosenga o ya peuple pour na te kimia ezala na kati ya mboka. Bolobi makamba politique bozali ko sala conclave lelo bauti ko beta bino mbata mokomboso ezaki prévu bo banda conclave na bino na 9h na centre Betani kuna et simbité boyo ko sala on a 13h faute balobi bosenga ki bo autorisation te ba permettre ki bino te bo sala Caleb akiti akangi ba sala nyonso omoni ke bobi makana bino pombaka na koloba na terrain rien te omoni ndengo présenter yango na éviter so toza na monde nini Caleb va na pouvoir moko te ya okanga salle privée ya bato parce que azani moro ya aner te salle yango Kovo Ingila parce que aner ba peso information mabe aner akangi salle te parce que je suis parmi bato tout ça qui ba démarche aner ne azoko intimider gérant ya salle azo ebisa il faut autorisation ya aner gérant salle akangi salle bo futi mbongo mais bakangeli bino salle mbongo bito to ba yankete to ba politicien mais to ba vrai yanke Caleb pas la tibino ki yanke na za yankete za yuma to lakise ga za yuma so ba lingaki ba sala te to sala nga na Betani comprendre na Betani wana to ba combattant to lakise mulimo ba combattant to sala nga na Betani ka wana soki ya na pouvoir fait empêcher biso to sala te mais to lakise que malgré ba intimider ba to sala to sala ngo système ya parlement debout Bofandi te parlement debout to fungoli conclave
dans le système parlement de téléma c'est statut te statut to sali système parlement de on ne fait pas l'accès que non to na droit ya sala ngote ba empêcher total bango comprendre mais to moni que baza faible ba sala ngote o moni intimidation et je connais pas la mikena ba yuma besoin intimidation je rabi sauter vous avez courage à bana bouda malgré ba empêcher bino mais besoin affirmer que non bosali kaka nazo yebisa que conclave ya rassemblement et fungami lelo na Betani yebisa que conclave e fungami te e fungami bo anera ngozagwa système parlement debout système parlement de président Fachi per télémina yebisa yo système parlement debout conclave démarrer lobby to clôturer on peut le système parlement debout na permanence comprendre biso to bato o tietembe o mona yango lisu de wala lisu deux fois tena biso comprendre o ba aner ba jawana ba intimider biso te baza au service ya mboka nere biso to na service ya mboka ne ba na service ya mboka kalev na bananer to kuta ya ner wana mozoyoka na banga bachao na kati ya kumbele o mona na lisu te kumbele Yesu Christ akotaka kumbele Yesu Christ babaka ne kuruzi makoka ete bakoka ete oza monde akaisalo nazo yebisa yo be biso beto bata kaisala te kaisala ndi yanani olia vungule ndo ko vungule ezali wate bakota prison babima Tshisekedi bakanga combien de fois l'incontournable asakaka deux fois te père adaye même milimo tire les sala neka mo Yesu Christ ata moloka na mukili ya système évangélisation politique eza ane ne kan seso munokote tokoloba tokosakola na mboko politique muta ko intimider biso to tika ngo azate tokosakola ti ane rwana non lo ba mingi te do dévoiler ba secret wate mais yeba ke ane rezaka na service ya mboka ndenge biso na service ya mboka ndenge ane za service ya mboka ndenge police za na service ya peuple na ya mboka donc bako bangisa biso te mboko eza mboka o ba bengi mboka ezaka na mibeko soki ya moneke Betani eza ya bango ya ane feke ba obimisa biso te baza makasi côté na te bo poni ba yakite eza problème te ko to fana na kiti te to telemi ngo système parlement debout to beta on kala vipatia ki kuba na ki parlementaire debout na ebiso yo to ko bana ko loba ngo bana siko ti lobi na tongo to kolemba te eza vi na biso to koli ndengo na Jésus Christ até na système parlement debout até na église ide autamona na basa yango bo betela ngo conclave yango yebisa yo beto beti conclave système parlement debout to ko beta yango Olandi na ko zo tijino awa na kena ngoti na kanta na chango wana na bandi ko beta kovo ingila nazo yoka nazo yebisa yo na ko zo tijino na chango na boulevard nazo beta ba oya bazo yoka bazo service ya mboka selon Tshisekedi bana ya chichi deux fois te nazo yebisa yo ba descendant valable change Tshisekedi bazali nazo yebisa yo tande ba bunana ebembe bomo bunana ebembe ba banga ebembe mutakufi me ba banga ja justice olandinga o militaire ko so muto kanga bo sanganela ye bo sanganela o militaire kanga mutu te azana document l'état nda kanga mutu na wana obéissance civile désobéissance cité les sécurité à peuple bon mona batu ba yeko kanga mutu ba kene na bo sangela bango bo kanga ne batu wana bo mema bango na police eza pembeni po militaire kanga mutu te ane repasse na document kanga mutu te o mutu e système enlèvement kanga bo sanganela ye comprendre bato mo sala ba je wana o oza ane robank saka peuple lo te o sali je o lati kitenda rouge na mutu bo sanganela ye bo bimela bo sanganela ye comprendre bato balota kitenda rouge za ba kamwena sapu bien ba mwana sebite sapu asala kisasa te mwana tsemi baza na kisasa te za ba montage ozoyoka ba yuma bakoma zo bamba ki bandero na tshela mutu akasa koma pomba ache bandero na mutu bo sanganela ye frappe ozoyoka bo betie bo meme na police a pembeni ba identifier ye o comprendre kini ni mwana bana mwana tsemi tala ba makesa ba yibaka te ba makesa mwana tsemi ba bomaka te olaninga ba exista pendant longtemps jamais batabunu di Congo ba yiba ba boma eza contraire ya ba pratique na bango ba bana mwana sa poupée bazawa te eza groupe ba ya moko basangani suka ba no sakana esprit ya bato kinwa il faut fungola misu alati bandelo la rouge bo latele mulimu mabe bo maîtriser bango même na la police a permis de ba identifier ko mona
Ce sont des petits esprits, petits rebelles, rebelles na bazamba, na kin, ba kinwa. Kinwa a gouverné na ville à Kinshasa. Ba levima pa mapambe système a piné na balabala. Na ebisio na lebi pinete. Ngala lobi ke soki mutu moko ye na brutalité ko mema batu ba sanganela ye. Ba sanganela ye ba zuwa ye, ba mema na police za pembeni wana ba identifier bango. Omona makamwana ko sil. So saka ba kangi mutu bino bo kimi. Comprenez? Bako continuer bana kini bana inikini na sepele na geste na bino ba yeko zwa mutu moko bo bimi sangana. Comprenez? Ba zwa kaka bino tumbala moko. Ba na venir ko zwa mutu ba zwa bato venir nyonso. Comprenez l'amour du projet c'est ça. Tokomi battre la parce que police yezo kokate. Banda ba jeu bandi on tani kanya mabalongoli. Abosa ni ko tala photo a moi sina moi na bimi ngulungulu. O moni na ba révoquer. Asa révoquer. Donc il n'a pas qu'il faut tala la photo avant bima yepe. Abosa ni ko tala photo ya moi sina bana tala lelo comme enseignant. Donc il faut que nous former ba policier. Azongi na ban ake no tangisa former ba policier. Donc on bane donc système ezo continuer. Baena inikini ko enlever baena ista baena IEC sangana ba okokate. Eza na voiture mema batu na sangana ezalaka te. Comprendre? Ko banga bolongola yango. Likambo za na justice mandat na mener convocation kene o répondre. Mais mutu mo yeka parce que ya pomba amema batu eloko te bo sanganela ye. Comprendre? So atie mutu makasi. Bo salega massage kaka. Bo salega massage. Beta ete ba massé. Ba massé kaka po l'état il faut entendre ye. Merci Bandeko Balandi ya Eco Dynamique Télévision. Tozalaki na honorable Kovo Ingila. Tala Awande Tosuki. Bye. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.